pour l'intégration. Yangwana donc na lobaki même na soirée à Mbala Oyo. Objectif na biso ya sima ezali na je pense le 5 octobre tozala na conférence nationale des mamans na Suisse. Oui. Eza conférence internationale. Donc inga na lobaki national batu ba papa musu ba bina eza national te. Et kozala international ba mama ba uta pe musika tokokutana na to solola. Bate ya biso to yekola. To yoka ndenge to koyoka to banda na tongo to bandi mateya ndenge zaka formation to kembena kwa ndenge bakendeke ba séminaire ba mama ba uta musika ba ko voyager ba ko ya awa voilà to ko joata ba dortoir ba to balala ba ye ba lali to lamuki to meliti to ke formation to sisi na midi to lié na to sisi na après-midi to tiemo eloko to bini to kabwani. Voilà. Donc, il faut to année oyo na lobi défi nanga ezali na kosa sa conférence internationale des mamans pour la réflexion totale à comment to ko kabwa ba synergie na biso ba s'organisaka ndenge nini association ezandenge nini président azanani secrétaire azanani rôle na ezanani ba maman obatikali ba koko sala bénévolat ndenge nini mboka na biso so likambo ezali talo kwa lelo to za matanga papa Lutumba eza matanga munene ya eza matanga mondial. Oui. Eza matanga mondial, eza matanga moko, aza mutumo, aza plus qu'un président de la République. Ndenge toza ba association, toza ba institution. Oui, Tokoki ko telema to s'organiser, mais mokonzi na biso nani? Toyoka nani? A ordre utaka wapi? Nani akokolo bato yoka? Mboka nini e dirijaka? Mama nini tokoko tuna? Oya ko opesa maloba biso no soto yoki. Futo zala na bango. Organisation na photo sala ngo toyebi ke na likambu boyo etali matanga so to kweli Suisse to kobenga nani tozana ba yaya na mboka tozana ba mama mikolo bavandi ba yebi ebele musu ba yaka na ba soirée te maza ba ye na ba mboko banda kala ba boti bana bakoli bana ba osala misala bana bakoko bazana makambe ebele ko lakisa biso mais to profita na ngote tokenda komona bango te po ba Pierre so maele wana tozana bataillon ya bana babotami ya bazana sima tokotikela bango nini. Oui. Mais Egoya, mon initiative au besoin de malembe, Egoya n'a malembe, Egoya. Voilà. Egoya malembe. Donc, on a photo Lukato bando travailler chaque année, to sali le comment to avancer. Mais là on a ngana signalé, eza ba mama mususu ya maele mabe ba tondi pe belé. Ba mama mingi balingi suisse telemate. Surtout na ba mboka auto vandi, eza ba tu mususu ba pika pende. Bapika pende na bamboka balingaka mboka kende liboso te soko yeba tuloko abiso amoni yo misu makasi ozotelema bakolinga yo te akosala mombongo na kombo na yo abandi kotambusa yo kombo muyibi aza boye akamaka mabe akamaka makasi bolinga ye te bobwaka ye bobengana ye bosa akotambola magasin africain moko kotambusa kombo po adétruire makambo oyo ozosala. Ba mama ebele ya maele mabeto yebi bango me balonga te parce que o ndenge to telemi bataon o etelemi eza makasi tozo kende liboso songi tolingi yango sute ba mama ya songi ya mambakala ba mama congolaise ya makamba songi ba mama africaine ya songi eyaki makamba kala lelo te toboti bana na poto bana biso bazomona nde totonga bato bandako bakomi koteya biso bakomi pe koloba na biso ekomi soni. Et comme ils sont, il faut que telema to ke liboso to construire to tikela pe bana makamba malamu. Voilà. Omoni ba mama maele mabe bazali ba mama ba telemi ya mayele mabe pe ba tondi. Ba musana ba ko tambola na ba magasin africain na ba salon de coiffure pona ko détruire makamba malamu o ezo salama. Ba bana ka pona ko critiquer. Voilà. Tous ceux qui pour le réseau, Toto Solana, Maman Betty Kiemba. Espérons qu'il y a raison, après on aussi ça les solo nabiso. Voilà, espérons qu'il y a raison, Toti ko invité, Siko Yawa. Toti ko invité, espérons qu'il y a raison, après aussi les sama solo. Voilà. Pour le réseau, voilà, quand c'est un benga biso.
Allô, mère? Ah, d'accord, d'accord. Ok. Comme ça, donc, aussi, c'est la biso, pega, na tika na question, moi, rappelle aussi, c'est la biso. Au branchango, et puis au côté en ligne. Au tikango branché, hein? Au tikango branché, et puis, dernière question, après te clôturer. À toutes. Voilà, voilà. Chers amis, toujours la Madame Betty a reconnecté pour réseau et Salim Moboulou. Angelou, bonsoir. Kalou Champoutoumani, bonsoir mon frère. Toujours en ligne. On est ensemble. Là, on est là, c'est pour entretien à Madame Betty Kiemba, moi à Genève, présidente de l'association Femmes et Intégration. Voilà. Organisatrice, il y a soirée, journée de la femme à Genève. Dernière édition, et vous avez le 23, samedi 23 mars. Les gars qui très bien. Les gars qui très bien, vraiment. Ça fait déjà depuis 2012, bah, créé qui association wana. Voilà, sikoyo, kalate, toko, tato solanaye, Madame Betty. Aza ko meka ko reconnecter comme ça aussi ça m'a solo na biso par rapport à l'association Femmes et Intégration. Donc depuis 2012 ba créé association wana na kati ya comité bazali 10 membres comité d'organisation et puis bazo se préparer pour l'année prochaine en 2020. Fallait organiser soirée moko ils ont mieux que Otoleka. Donc Madame Betty Kiemba todo solane il n'y a pas longtemps pour le méga ya réseau tous elle a reconnecter comme ça tout clôturer le salon nabiso tout sur la par rapport à l'association tu remarqué que na Suisse ba groupe ya ba mama ba komiko ba décider en tout cas ba sangana ba à l'ensemble ba sala ba activité pour la culture africaine et que liboso pour la promouvoir culture na biso pour la peut permettre biso to sanganaka to pesanaka ba conseil ba expérience ba témoignage ya kitoko pour na lobby tous mayele pour na tout ça la sous ba faute autre salate auparavant neti dernièrement neti Madame Betty nenga auto lobake tant ça la formation na ya assistante sociale na Genève na département na ye par rapport ya batanyongo ba poursuite a remarqué que la plupart ba africains soki comment ba nyonge belé ça la ignorance donc manque ya information de yangwana bit parmi ba bit o azana wa association na bango bit o ezali ko compter ezali ko limiter ba nyongo pona ba communauté na biso africaine pona ko limiter ba poursuite yangwana Madame Betty to revenir en ligne to continuer les solo na ye. Bonsoir Madame Lily Mayamba, on est ensemble. Bonsoir Madame Betty ce soir. Femme Intégration. Bonsoir Madame Blaisette. Voilà, voilà. Comme ça Madame Betty au revenir en ligne. So, au écouteur, ça va. Son siro, c'est bon? Oui, si, son, ça va, oui. Ok. Ce qui est dérangé, soit on a la écouteur, soit on a écouteur. On a la écouteur. Voilà. Ok. Pour clôturer le salon Nabiso,
Par rapport à femme intégration, parce que Alain ya bino, ba groupe mususu zali ya ba mama eza na Suisse ya ba groupe mususu ya ba mama ezali. Tellement c'est belé pour citer ba combo ezali pour ba belé comme ça risque ya kobosa na mususu. Est-ce que entre bino na bango, est-ce que collaboration ezali qui partenariat ezali? En tout cas, na collaboration ezali, franchement, nazo remercier ma maman, il y a Suisse, parce que je crois que elan moko ebotami na Suisse. Elan moko ebotami, dynamique moko ebotami ya bien, ezo kende malamu, entre ba maman. Ngai, en tout cas, bana na bandi expérience na ngai na ba maman depuis 8 ans. Na banda ki mukie, na Genève, to koti Lausanne, to Mati. Lelo na komi na ba maman na Zurich, na komi na ba maman ba mboka musika, ba Tessin, na komi na donc ezo kende vraiment malamu. Na moni collaboration ezali parce que nga personnellement na expérience na nga na salaka ba événement ba maman ba yaka ba répondaka massivement. Bazo uta pe ba Paris, bazo uta ba lelo ba maman ba koma uta ba Bruxelles, ba maman ba koma uta Lyon. Mais franchement, je pense que na eloko moko et attiré ba maman na o expérience nanga parce que na on lobela ngai vraiment naza très très heureuse parce que na kati engagement na ngai na lelaka te na sekape ba maman mingi pe ba sepelisi ngai na bolingo na bango na humilité na bango. En tout cas na koki koloba te que naza déçu na découvrir libota munene à travers Europe lelo. Et là, ekoti pena dynamique et ba maman ba telemi. En tout cas, ba maman ba telemi, ezaka a question tozo travailler ba engagement na biso mukolo na mukolo, ba problème ezanga a te place bato bazali, mais humilité, bolingo, koyoka pour muto ayebi nyonso azate. Biso tout toza na besoin toza l'ensemble ezalinde ensemble nde tokozala fort. En tout cas, naza vraiment ko remercier ba maman nyonso, bisika nyonso bazali. Na mukwalelo eza ba mama baza ebele à travers Suisse mobimba, à travers bamboka oh il y a France ba Nemas, à travers ba Annecy, na ba Saint-Julien, na ba Lyon, na France, na Paris, do ba mama bazo uta musika, bazo ya et puis même ba msu ba ya kate me balandaka. Italie au moins na soirée en ballon na moni papa mora yebisinga maman, pesa ngambote na uti Italie, papa. A uti Italie, aye soirée. Mais ayebi bisote et c'est pelisier kaka. Hein? Donc spécialement rapport à le 23 wana otoleka. Aye le 23 spécialement nazo leka papa mo abina maman telema pesa papa ombote auti Italie aye kapo na soirée ngabi papa na sepe mingi merci beaucoup. Donc ozomona to koko tonga na Yesu to koko tonga ba mama baza batu moko ba mama baza batu moko baza précieux. Ba mama baza secret ya Nzambe tant Nzamba sala ki mukili makamunyo se koka ki Nzambe yé moko amoni ke lo mo ezozanga. OK. Eloko yango eza mama. Très bien. Eloko yango eza mwasi. Donc mwasi tanga a comprendre eloko wana mwasi aza rôle munene. Mwasi aza muto akomema kimia na esika. Mwasi aza muto akopanza. Mwasi aza na pouvoir moboy. Il faut to utiliser yango bien. Tozana eloko. Tozana eloko ba mama bazana eloko mo précieux. Maman aza vraiment ne kozala maman ezali précieux. Kobota mamwasi ezali eza eloko moko eza na kati na biso Nzamba tia soki mutu na mutu atelemisi eloko wana te matro. Donc tozana eloko moko faut profiter to salela yango. To salela yango ensemble ba maman bako sala ebele. Très bien. Mon ndenge to lobake ndengi ba collaboration besoin entre ba maman pour te remarquer. Ça fait 2 ans. Mboka ya Suisse, en tout cas, côté ba mère et Ningani. Parce que il y a beaucoup de groupes ba mère depuis ça fait 2 ans. Sauf erreur. Tout ce qui ça fait combien de temps? Mais on a yebi. Ça fait 2 ans. Autres monde qui ba création ba groupe ba maman to salama en Suisse. Dynamique en tout cas, dynamique vraiment et bandit. Il y a des éléments bien ceux qui vraiment développer yango na ndenge moko ya malamu bosala ba rencontre oya ba informer surtout qu'on informer
pour l'intégration. Yango wana donc nalobaki même na soirée ya mbala oyo objectif na biso ya sima ezali na je pense le 5 octobre tokozala na conférence nationale des mamans na Suisse eza conférence internationale donc nga nalobaki nationale batu papa musu babinanga eza national te ekozala international bamama bauta mpe musika tokokutana na tosolola bateya biso toyekola toyoka ndenge ni toyoka tokobanda na tongo tobandi mateya ndenge ezalaka formation tokembena kwa ndenge bakendeke baséminaire bamama bauta mosika bakovoyage bakoya awa voilà tokozwa ata badortoir bato balala baye balali tolamuki tomeli ti toke formation tosisi na midi tolie na tosilisi na après-midi totie mo eloko tobini tokabwani. Voilà. Donc, il faut to année oyo nalobi défi nanga ezali na kosalisa conférence internationale des mamans pour la réflexion totale à comment to ko kabwa ba synergie na biso ba s'organisaka ndenge nini association eza ndenge nini président azanani secrétaire azanani rôle na ezanani ba maman obatikali ba koko sala bénévolat ndenge nini mboka na biso so likambo ezali talo kwa lelo to za matanga papa Lutumba eza matanga munene ya eza matanga mondial. Oui. Eza matanga mondial, eza matanga moko, aza mutumo, aza plus qu'un président de la République. Ndenge toza ba association, toza ba institution. Tokoki ko telema to s'organiser, mais mokonzi na biso nani, toyoka nani, a ordre utaka wapi, nani akokolo bato yoka, mboka nini e dirijaka, mama nini tokoko tuna, oya ko opesa maloba biso no soto yoki, futo zala na bango. Organisation na photo sala ngo toyebi ke na likambu boyo etali matanga so tokweli Suisse tokobenga nani tozala ba yaya na mboka tozala ba mama mikolo bavandi bayebi ebele musu bayaka na ba soirée te maza baye na ba mboko banda kala baboti bana bakoli bana basala misala bana bakoko bazana makambe bela ko lakisa biso mais to profita na ngote tokenda komona bango te po ba Pierre so maele wana tozana bataillon ya bana babota mia bazana sima tokotikela bango nini. Oui. Mais Egoya, mon initiative au besoin de malembe, Egoya n'a malembe, Egoya. Voilà. Egoya malembe. Donc, on a photo Lukato bando travailler chaque année, to sali le comment to avancer. Mais là on a signalé, eza ba maman mususu, ya maele mabe ba tondi pe belé. Ba maman mingi balingi suisse telemate. Surtout na ba mboka auto vandi, eza ba tu mususu, ba pika pende. Ba pika pende na bamboka balinga mboka kende liboso te soko yeba tuloko abiso amonyo misu makasi ozo telema bakolinga ote akosala mombongo na kombo na yo abandi kotambusa o kombo muyibi azaboy akamaka mabe akamaka makasi bolinga ete bobwaka ye bobengana ye bosa akotambola magasin africain moko kotambusa kombo po a détruire makambo yo ozo sala. Ba mama ebele ya maele mabeto yebi bango mais balonga te parce que on ndenge to telemi bataon o etelemi eza makasi tozo kende liboso songi tolingi yango sute ba mama ya songi ya mambakala ba mama congolaise ya makamba songi ba mama africaine ya songi eyaki makambakala lelo te toboti bana na poto bana biso bazomona nde totonga bato bandako bakomi kote ya biso bakomi koloba na biso ekomi soni. Et comme ils sont, il faut que télémato que liboso to construit to la paix bana makamba malamu. Voilà. Au moni ba mama maele mabe bazali ba mama ba telemi ya maele mabe pe ba tondi. Ba musana ba ko tambola na ba magasin africain na ba salon de coiffure pour na ko détruire makamba malamu o ezo salama. Ba zana ka pour na ko critiquer. Parce que mon neza wana phénomène musuto yoka makambu mususu keneti par exemple bandeko mususu balinga ko kabola balobaka ke biso to sambelaka ukende ba soirée wana kuna ba soirée na eza ba pakano biso to sambelaka biso ka fu ba église ba kabola ka skoro lobani. Bon na boité d'église c'est bien mais problème to zanango église et ezali institution mais l'église seule ne peut pas construire le monde. Que simple l'église ne peut pas administrer tout un pays. Nakati mboka tozato to ana l'église mais bana ba classe. Un pasteur tem to ba directeur d'école. Tozana misala ba pasteur ba chef d'entreprise te baza ba PDG te ba pasteur ba pesa ba tu musala te l'église to kende pona prière. Mais tozana vie sociale.
toza na vie professionnelle, toza na vie scolaire, bana na biso, mibali na biso, biso moko ba maman, toza na ba patron, toza na ba entrepreneur, toza na ba projet, toza ba maman musu baza pe wana baza amona za artisan, aza moi commerce na ye, aza pe na besoin ba client. Bon so client sambela rata ko sombela o pa na ote. Église des affaires personnelles. Église des affaires personnelles. Les noms de l'association, ils ont tellement, même en Suisse, ce qu'on a le système en Suisse bien, Suisse et fonctionnera toujours dans l'association. L'État suisse a toujours un partenariat dans l'association. Mais le pasteur, na ba maman na ba kanisara ke, l'association est en atinate, baza komi kosa. Parce que pas to na Congo, est un système en république. Mais tant que tu es en Suisse, Suisse est une confédération. Suisse est un fonctionnement différent na Congo. Congo est une république et fonctionne en la corruption nango. Suisse a est un ndenge nango fonctionne. Il faut qu'on vende koyeba. Les lois on ndenge zana pour moi na apprentissage. Donc une église église est un apprentissage à moi. C'est bien beau, mais na l'église va créer ba lobby. Ba pasteur va créer ba lobby. Na l'église va créer ba entreprise. Comme ça bando zo ba na ba stage, bando pe sa biso misala. Mais ça, il faut que le misala ailleurs. Il faut travailler intégration na biso, non? Il faut pas na biso pe ba kota na ba université. Ba na biso pe ba ba poste malamu. Kokabolana eza inutile, eza yango buzoba, eza nango ignorance. Kosambela, c'est une affaire personnelle. Oui. Eza affaire, eza engagement personnel. Beaucoup ko généraliser on te na kati mboka boka bola bato. Parce que lelo yo le baké ngai na okendete na sabo. Bon so na chef d'entreprise, moi na fois ça l'apprentissage et pas nanga. Européen sanga été européen sanga été. Européen ça. Olobani ke lokwa sambela na européen saté. Moi na besoin évoluer. Yo mo maman a besoin évoluer. Papa a besoin évoluer. Toza a besoin de salaire, toza a besoin d'intégration professionnelle. Donc, l'église a besoin de société. L'église a besoin de patron, a besoin de batou. L'église, pour qu'il y ait des liboso, tant on sali le sambo, et ça on zamba pambola, on zamba pambolo wat. Na musala, na classe, na nine. Est-ce que tu as misala en église? Tu sambela en église, mais na temps tu as misala na biso, na kacha misala kuna tu appelles na patron. Voilà. Il faut que tu évolues, tu vas taper ba grade. Ba grade et rematandeni. Compétence na yo ndeko uta na formation, na attitude na yo, voilà. Église est une affaire mususu, est une affaire particulière parmi tant d'autres. L'église, ce n'est pas la plénipotence Yamakambu Nyonso. C'est là qu'on fait des erreurs. Oui, oui. C'est là qu'on fait des erreurs. Moi, je suis désolée, mais c'est comme ça. Ok, c'est une affaire personnelle, tu vas généraliser en haut. C'est très bien, c'est très bien. Bon, maman, si on répond en mars 2020, donc vous avez préparé déjà, vous avez kafu na moni, hein? Na maboko nzambe, omoni makambo to sala ango to kana ate. Parce que bao bazo kane kufa bazali, bao bazo kana esimba te baza, biso soto kani ke esala bo nzambe ka mutaza na dernière parole. Après ça biso surtout santé, après ça so makasi, atinde la biso bato mayele. Parce que toza besoin bato mayele, po biso mayele na biso esukaka. Muto ya koka na nyonso azate. Omoni, ba mayele musu toza nango, même bana to boti, ba ko otala, ah mais maman comme vous faites là, c'est pas comme ça. Il faut faire comme ça. Donc nzamba pe sa sagesse. Omoni ata yondengo zano koko mape conseiller à femme intégration. Oko bengo bi ah maman Betty na ta ki vidéo, na mona ki likambu boye za malamu te, na conseiller bino bo sala boye. Et rozala bienvenue. Omoni, donc to senga makasi na nzambe. To senga nzamba pe biso makasi, surtout santé, et puis to réaliser en gros parce que le quoi le 23 août, to ba été soto au salango. Ouais. To ba meka ko tika ona maboko nzambe, tango salami et comme témoignage. Oui. Donc na 2020 to konti to ko bandi pe ko tika ona maboko nzambe. Toujours na Nzamba pe sa biso sagesse. Bon, to zo tika ona maboko nzambe. Toza voilà, to tika ona maboko nzambe, son nzamba ko lo ba palladium. Toroke na palladium. Son nzamba opese sika mususu, toroke ne sika ona mais totika vraiment maramtu na nzambe liboso aza na centre et puis so apesi biso makoki biso to réaliser na ngolu na e. D'accord, d'accord. Surtout comité d'organisation ne ba jeune surtout, ba jeune. Voilà. Pas surtout. Oui, oui. Tozolinga vraiment to former bango, ba kota pe na kati ya projet, po ba ye ko la pe misala et sunga bango pe na avenir.
Voilà, voilà. Tolakisa bango misala, tolakisa bango ndenge koyamba batu, tolakisa bango ndenge ba servaka, tolakisa bango batri, tolakisa bango ndeni ba organiser soirée. Pourquoi to organiser ba soirée, ba comprendre en po lobby bango batu ba rejoindre relève. Exactement. Pour conclure, pour ndenge ezala pour conclure na nini pour concernant ba groupe ba mama ba baza na Suisse. Ba présidente ya chaque groupe ba oyo yebi ba oyo so solana bango ba présidente ya chaque groupe ba oyo yebi o solana bango déjà le sola bien maloba nini ko loba na oyo yeloka na mutu o lobi na ye otangi kombo na ye pour encourager o lobi ne moi mot d'encouragement ba groupe ya ba mama ba présidente ya chaque groupe ba oyo yebi oyo solana bango bien. Alors, na ba groupe na yebi Mama Godé ya bomoko. Poto sala groupe moko ya ba présidente nyonso, ya ba association, hein. Toza na groupe à Facebook, ya WhatsApp. Oyo to lobaki ke toza la ini, toza na groupe pota msumo likambu, poto bando communiquer. Donc toza na groupe to solo la bien, to yoka na malamu. Donc toza komi vraiment libota et komi vraiment toza na solidarité mo makasi. Donc Mama Godé ya association bomoko na Berne. Na opese bambote belé aza mama moko aza mutema munene aza pe na komikitsa makasi et puis groupe na bango eza na esengo donc tozomona esengo ba mama eza lisanga ba mama ya kitoko oyo pe vraiment esepelisa biso makasi toza na ba mama mususu oyo toza na bango par exemple na Lausanne ba femme branchée eza groupe moko ezanga na marraine na bango kombo wana ngam na pesa bango ango parce que basi ya ser fashion donc baza basi mana basi moko balinga esengo balinga nzoto na bango balinga vie balinga kolata balata bien basepelisa batu baza batu mo branché au fait donc tolinga bango parce que tant bango bazala na kati ya makambu batia ke lengi mo boy donc ya to pesa bango ngai ngamo na pesa batiza bango kombo wana toza ba femme tendance. Ba femme tendance bazali baleki na biso bana na biso pe bana kati donc baza groupe mon pe vraiment bazo kende très bien naza fier na bango parce que bato bamona bango pe na ndenge mo boy mais nga personnellement na yebeli bango na ndenge moko pe na osepela na évolution na bango parce que bauto ça la soirée na bango et uti koleka awa il y a pas longtemps na décembre to kende ki nazomona ke bazo kola nazomona ke batitude na bango bazo kamwisa na mambebele vraiment le président na bango ezali Lydie Ndoyi o babengi étage asuka mwasi ya mulu bacher donc azana osemeki aza leki donc baza vraiment tolinalinga bango mingi parce que nazomona ndenge babandi na ndenge bazokende vraiment bien nazosepela na bango bakende ka ndenge wana ba continuer et oza vraiment bien nazomona ba mama mususu babengi donc les mamas de cœur et association Luzoma bango pe baza ba mama moko na zone na yebi kuna uti koyeba bango sika parce que ba invité nga na soirée na bango ba mama chouchou présidente na bango à ça le 2 mars atindela nga personnellement invitation au moni entre basi za simpleté hein mais so au moni moi na moi si au sala ba soirée à Comelio personnellement pe à sengio invité yo ça c'est quelque chose à louer j'étais personnellement touché na sala tout na kende la roche quels que soient les moyens qui même na makolo soirée na na linga na koma parce que sa manière son humilité na bolingo na et tout ça ngai en tout cas ba kende liboso bazala bien ba ke liboso baza pe ne sengomo bazo mema baza pe vraiment na mouvance moko ya bien pour soutenir association fondation Luzoma et bazo meme sengo pe na kati ya Suisse en tout cas bravo na attitude na bango ba bandi kalate baza bandi sika baza même pas na inane mais en tout cas groupe na bango eza groupe moko esengo tozo sepela na pe makasi nazo pesa pe mbote na ba mama oyo babengi ba femme debout bango bavanda musika kota ba Zurich ba Bâle donc mama Sylvie présidente na bango aza moninga na nga classe na tanga na ye na lycée na yeba même pas kazala na Suisse à travers ba association ba mama toye lisusu kokutana na kati wana bazana mama Nicole pe azaki grande na nga ya lycée donc na ba mama musu ya kati kuna bazali mbote na bango nyonso groupe na bango pe ba mama moko ya komikitisa makasi ba mama ya kimia en tout cas na mona bango pe na soirée attitude na bango baza pe na modèle na bango ya kitoko na sepela na bango mingi na ko pesa sumbote na ba femme soudée ya Genève donc présidente na bango mama Anto Samba
Antoinette Samba, il y a Seme Kinanga, Aza, donc, maman, to vani na kati ya mboka, to umeli na ye, a umeli na papa Dani na Fribourg, aye na Genève. Donc, pour moi, c'est une belle sœur. Oh, qui n'a jamais de problème. C'est une femme de très sage. Aza na sagesse makasi, Aza na humilité makasi. En tout cas, Aza na ba qualité vraiment rosa présidente. Nazo ko encourager et puis amena bateau na très bien. Baza pe groupe mo vraiment soudé, eza combo oyo, ezo ko vraiment ko définir ba malamu. Pour baza vraiment soudé parce que baza vraiment au départ noyau na bango ezaki et bandaki les amis de longue date, ba créer qui association pe baninga musu ba ekokota. Vraiment ba continuer, bazo kende bien. To sepelana bango nzamba pesa bango pe makasi ba ki liboso. Donc association mususu nini est-ce que na bosani ba ma femme forte ya Zibal ya Balu Zurich bango pe baza baleki moko pe ya kimia. En tout cas, il y a respect makasi, bauta musika, baza vraiment un esprit à solidarité makasi, hein? Parce que vraiment, les seuls mots on a encore défini bango, je sens que balingi vraiment lisanga, balingi komi kitsa, ils sont toujours là pour soutenir, bazala vraiment baoumela, bazala paix bien. Donc nazo Naomi, présidente na bango, je crois maman Naomi, elles sont na beau sanité, en tout cas oumela, félicitations na modèle na ndenge bozali. Na sepela na bino mingi et puis na ebité son na bosani association mususu, hein, ba femme de valeur. Donc papa Dani a rappelé nga au moni bibish kidoka, papa Dani a rappelé nga ba femme de valeur, présidente na bango maman Mishka, ya Nemas. Donc bazape baleki bazali nakati wana oyo ke bazape basi moko kande balobia ba femme de valeur. Donc balinga pena moi valeur na nzoto na bango quoi. Donc voilà, donc bazaba na moko pe vraiment baza toujours wana na temps bazanga ate balingi toujours présence bazo participer na makambu bazo landa elan en tout cas so likambo ezali ne sengona ya pasi bazanga ate bayaka. Tokufela maman Nelly a na Genève to monaki l'association nyonso nazotanga tozali na solidarité wana. En tout cas vraiment et là on a eumela parce que tozo kende bien ba maman vraiment en tout cas et puis tolingi vraiment moi ya on a biso ba maman o nyonso bazolinga baya lokwa na esprit ya kokabola mbala mo tozo comprendre bango parce que batu nyonso bazana l'amour ya solidarité na amour. Alors on a évité son na bosani association mususu tozana ba ya na biso pe na Genève ba maman la Rose tozana ba maman ba maman bolingo na Genève baza ba yaya na biso ya kala na kati ya Genève awa ba umeli na association na bango pe to respecta bango mingi tozo sepela na bango pe parce que baza otala biso na musika ne bandeli mais ba kompe ko pusa na malembe pene na biso. En tout cas, tous en posa na bango, ba conseil na bango est important. Na yeba vraiment teso présidente na bango ezara nani, y association ango, mais na yebi bango nyonso donc baza ba ya moko bien, ba maman la Rose de ma maman bolingo, bo umela, en tout cas toza na to ba leki na bino, biso pe to telemi, poto me mape en plus na katia Suisse, soki bo moni ke boza na conseil, bo hesitarate, bo sunga biso poto ke liboso. Alors na yebi teso ki na bo na bosani mabe nazala na association na tangi. Donc je sais pas ce qui oye bi association mo na bosani na moni oyo tangi wana Nemas oyebite na yebi nyonso oyo toza pe na ba maman de cœur, hein, toza ba maman de cœur na Nemas, hein, moni biso Suisse ba maman Nemas bazana na ba on peza lokwa ka ba maman ya Suisse. Toza na ba maman de cœur na Nemas bazali pe donc présidente na bango maman a kombo Kimingai prénom na Kiminga. Donc ba maman de cœur ya Nemas bazali pe ba maman moko bakota à Genève toujours pour Genève eza quoi porte moko na Nemas porte d'à côté toza toujours ensemble na pasi to na bisengo bazanga ate na makaba Genève bazanga ate bazala mingi na biso. Donc ba maman nyonso place bozwami oyo nyonso bazoko inir toza vraiment liboke toza lisanga et puis bosunga ba présidente na bino parce que momoni koza mukonzi eza na ngoka symbolique mais ezali balobi que c'est l'union fait la force pour balobi que eza intelligence collective nde sala ake botelema
parce que Oui. soki mutu na mutu azoya na mayele na ye bokozala makasi mpe boke liboso donc mutu nyonso ahésite te oyo amoni ki na place oyo tokoko bongisa amemaka toujours baidée baremarque mpe ezalaka toujours important evitaka kotonga parce que ça sert à rien otonga mutu c'est mieux oyebise remarque okosunge makasi mpo akochange akoapprendre mais soki otongi ye ekoproduire nango eloko te parce que okende nango na mai mais so osali mutu reproche na bolingo nyonso ekoapporte ye en plus na vie na ye mpe ekomema ye ke achange comme ça résultat wana eprofite na bato nyonso donc napesi bino merci na chaîne na bino nde boyambinga donc nzambe apambola mpe bino boke mpe liboso lingala mania infonet voilà lingala mania infonet merci mingi na bino en tout cas Sims Delphino merci papa Sims Delphino en tout cas nzambe apambola yo parce que namoni Delphilo nzambe apambola Delphilo oui voilà nzamba pambolo parce que namoni ke olingaka bamama parce que likambo ya bamama etouche yo mingi olandi nga mpenza mpo osolola yango ezolakisa ke oza papa moko osepelaka na masolo ya bamama olingaka bamama okonsideraka mwasi parce que bamonaka mutu na attitude na ye parce que eza eloko moko tokosala mpe elobeli nango eloko te mais osinteresse nango makasi oluki olandela yango opposer ba question na observation na osali obike na Suisse et là mo ekoti vraiment eza observation mo juste oyo ezolakisa ke oza papa moko osinteressaka na makambo ba maman ça veut dire que tu donnes une place à la femme ça veut dire que tu considères la femme en tout cas je te remercie infiniment de tout cœur nzamba pambola yo vraiment maman oyo aza pene na yo afungola misu po aza na papa malonga papa mo ya boboto. Merci. Merci. L'union fait la force. L'union fait la force. L'union fait la force. Si vous avez rendez-vous dans l'Arena de Genève 2020. Oui, pourquoi pas. Et ça possibilité. Tout est possible par la grâce de Dieu. Si avec Dieu, nous ferons des exploits. Et ça défi. Tozoti quand on a prière, nzambe na mokano na ya kokisa. C'est ça na posa na eto okota arena. Amen. Amen. En tout cas, merci beaucoup, maman. Honoré Bisso. Merci beaucoup, Honoré Bisso. Depuis que vous avez invitation que vous Luxembourg, nous sommes là pour nous sommes là moni, ba témoignage malamu, ils ont bengi sorti na bamboka mopaya. Oui. Parce que bengi sorti na Luxembourg ba bengi ici. Lobi mon appel pas États-Unis pe ba bengi ici yo. Oui, oui. Il y a solo. C'est bien, c'est bien. En tout cas, très bien, maman. Merci beaucoup. Merci à toi aussi. Merci. Merci. Merci beaucoup. Et puis, à très bientôt. Hein? À bientôt, papa. À Bonne bientôt. soirée. Merci. Ciao. Bonne soirée. Pareillement. Ciao. Pareillement. Merci. Ciao.